Maréchal, identifie-moi. Kassavubu, identifie-moi. Lumumba, personne ne peut vous évoquer comme ça. Je vous dis, dans le royaume d'esprit, identifiez-moi aujourd'hui. Je demande à tous ceux qui sont morts au nom de la liberté de la République démocratique du Congo, pour lesquels plusieurs sont allés en exil. Les exilés du Congo, réjouissez-vous car votre temps arrive. Au nom de Kim Pamvita, brûlez vive du Panda Djanzolu. Simon Kimbangu, prophète du grand Dieu. 2025 arrive. Revenez, revenez. Défendez la cause du pays pour lequel vous êtes morts. Oya kolukanga na ndako. Batindi yo na ndoto na nga. Na moni yo vandi na kati ya salle, ba policier ba vandi. Ozotomboka. Osiliki tellement makasi ke bani ko simba batu na bilamba. Na ye na sima na yo na bi maréchal. Maréchal. Otomboka makasi boete. L'Éternel va obliger le Congo à passer par les changements de la Constitution. Makila Kosopana, ce sont des éléments de la destinée. On a répété au Malobalobaki. Président pédagogique disciplinaire, tu as été choisi par la volonté de Dieu. Ouais, Nandoto Langa 5 fois te sololi. Je sais ce que tu m'as dit dans la vision. 5 fois. Kabila, Amona 5 fois. Joseph Kabila Kabangi. Kabangi, Nazobandela. 5 fois. Abimelo Nandoto. Ayato solo la Nandoto. Tu n'as un message, Batindi Aïbsanga. Oyaki mbala liboso to sololi na ninga ko sola na ote. Motiki ninga message. Oyambala ya mibale oyaki yo mokote oyaki na esprit ba pasteur mibale ya mboko. Oyambala ya misatu ozwi ba dossier okenango. Na suka nango. Soki boza prêter. Mokonzi akotika na ye akokende. Muta kotindika ya kozala te, il faut mission na ici là. Des heures to koti ko bosa nango te. Et ko sangisa biso na liloba moko. Mukongo akokana na Swahili. Swahili akoyokana na Mungala. Mungala akokana na Muluba. Muluba akokana na Mukongo. Parce que la carte ya désert, c'est l'assemblée du peuple qui parle. Autrement dit, pouvoir et zonga. Peuple azolinga azonge la pouvoir oya perdaki. Aibaka na vandaki nanga. Na binkolo ngai naza ko sepela na Joseph Kabila te. Kola lobi na baka. Lala la boutique nazo solo na yo. Na tia loboko na Biblia. Esprit des saintes écritures. Identifie-moi si je dis la vérité. Aye ko ebisanga na butu baka toke na stade. L'esprit de l'Éternel Dieu parle avec moi. To komi na stade ebisinga talelo ko na ola kisa yo pona positionner yo. Bato ni ba noki mamango na bia solo ndio bango wana. Na moni Joseph Kabila Kabange. Azana bato batelemi na ligne. Abitala eloko nini na osala na mboka na bino. Ndeko Flavien. Ba beti siflo abeti lisasi likolo po bato bakima. Bato bakimi mbangu ba tourner na tala nani a gagné. Joseph Kabila Kabange. Et humilité. Ba beti lisusu sifflé. Ba bandimbangu ya mibale. Na lobi na nga na moni na stade. Kabila Joseph Kabange aleki lisusu. Na bimi alobi na nga kamata mai bondela tia na kati ya kopo tiango na kati ya plastique sambela soko silisi la muka tongo kende kote ya mbudi kitana se kuna na mai ya fleuve kendo sopa mayo loba maloba na tindio na kenda kuna na sala yango na sopa mai kangami kongo ekangami olaye babo maye kola batelier akozonga kate poison sa bitumba wana. Na ba bazonga nango sentiment elengi ya kobima na pharaon boya na mai bolanda Israël akatisi bezana kati ya mai bo sala attention Kabila kotika la yemo ko binoso bokende. Reçois le mandat de protection où tu es Joseph Kabila, mais ne t'associe pas aux gens qui ont des pensées négatives contre le Congo. Dieu t'a déjà fait sortir de la poursuite occidentale. N'y retourne pas. Comme il a un problème, ok, tu as la montagne à Pisca. Montagne à Pisca est la dernière montagne. Elle permet à Kabatuba Mona, Kana. Montagne, tu as à Pisca, comme on a un changement de la Constitution. Est-ce
est-ce que nkolo akoboya kopesa bisakoli po ba prophète bazolala bandela nkolo akoboya koloba bisakoli na mboka po ba prophète na balali pongi na tia loboko likolo ya biblia na respecta ka Martin Fayulu mingi mobundi monene mukolo na lali na poko na moni Martin yeye moko lukanga na butu ndoto arabiya na la place na zo fanda nazo tia loboko likolo ya biblia nazo sama sekite na ye na chambre na kutie na sala fandi na kote musique ya 1960 ezobeta na moni ye alati culotte respect pe linemia na yo ndeko Fayulu musakoli baka limwendra azoloba kolokata lolemo na ngala bimisa atuni ndeko Fayulu bato bavandi libanda kuna bazosa makambo yo vandi andenya bisinga makambo ane yotala ngadi sote atelemi tango atelemi so basoda enso babeti maboko et pourtant mukonzi basoda abatami paibi ke mabeko ya wana tango ki makelela bimi atunye bayambi abi obangonyo so bandimi otolobi etikala ki sikoyo bakendo ko solola na bayi politique bazana kati ya biromo bavandi ebele likambo ko kamwa bandeko na ngai bazo koma place bayi politique bazo solola bakuti bango na ba français na ba belge esika basola batomboka ki yangwana na ba chrétien. Zali pasteur Roland Dalo pour le citer en tant que montant Nzambe parce que toloba qui était lelo tokobeta masolo lelo ezali journée spéciale pour être bande ko balandi ezali réveillon boyebi ete ya solo année asika yango to bandi année asika yango yo ekobelema ngonga za susute kasi Congo na biso to bonzi yango na maboko Nzambe est-ce que année zo banda année bandi ya solo ekotambola ndenge Nzambe alingi réponse na mituna na bino aujourd'hui comme annoncé évangéliste Roger Baka Oyoto Yambaka pour être atalisaka été génération Josué ne ekokota na mbule zali kokota mbula ba mbule zali koya bande ko ngai génération Josué zali banani akomeka pe ko rappeler biso tango lobaki amoni makila amona kinini exactement pe basango nini oyo Nzambe azali ko bombela biso à travers son évangéliste Roger Baka que j'appelle tout à l'heure là nous sommes en direct bande ko na biso évangéliste Roger Baka mbote pe boyi malamu bonane na yo mbote bonne année ndeko Flavien bonne année na bao nyonso bazana ndako Nzambe apambola bino tika ete pendant que zo la émission oyo na une attention soutenue molimo ya Congo avec K et téléma et bandana émission peut garder un sentiment wana et communauté na soka pour influencer à venir na 2025 Congo. Merci. Avec K lettre K to Congo ya Kabila Congo Congo K-O-N-G-O Congo exact. Maintenant de mingi mwana mboka évangéliste Roger Baka Merci. Bonne année na yo ndeko Flavien. Nazane sengo na pesi mapamboli na bande kunyo sa PSTV hein. Kolo apambola bino. Kobana directeur général kobana na directeur général. DG Patrick Thioyo. DG Patrick Thioyo. Patron chaîne lokola yo poza na chaîne de télévision. Nangolu na Nzambe. Bino ba patron ba chaîne na télévision. Nangolu na Nzambe. Mais tozu ngolu poto yambi un patron chaîne de télévision na plateau na biso. Ah, mais na sepelaka mingi toujours nengo sepelaka nanga lokola frère Baka. Ndeko na oya kala. Les plus petits de tous. Les moindres. Ya mukie ya basali na Nzambe nyonso na mboka. Vous avez fier ba ben pour les benga les moindres les plus. Eza prophétie. Ésaïe 60 verset 22. Azapé prophète mais pourquoi Roger Baka d'abord lui il n'est pas prophète il est évangéliste comment ça la prophétie et ngana koleka meti le alekate pour alobi te bakamoyo lobaki ya lobaka ngomwa mingi mais ozali banda alors na ebité natambola kana ozala évangéliste mais ozala na prophétie natambola kana message ya les moindres mboka ekoko zanga expliquer mboka ekoko zanga expliquer esprit ezali catégorie ya batoyo bakotaka en communion avec Dieu. Eza batoyo bazaka na intuition bayokaka Nzambe era lobaka na ba signaux na epala kisa bango place tozo kende. Eza mo pepo ela musaka esprit ya conscience na katamboka. Alors
natambolaka na maloba mais baoyo balukaka bamuna nga nde bakutaka place naza. Ésaïe 60 le verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre deviendra une nation puissante. Le moindre. Moi l'Éternel, j'accomplirai ces choses et je les attirerai à son temps. Maloba na nga yango wana lobaka les moindres. Alors yo kanga manoka wana. Tinga na telemi wana ndena sosoli na boy na bisi bato bande ko bolanda nga lelo. C'est une émission divinement établie avec une mission spécifique pour la 2025. Je me lève en Afrique comme étant l'esprit du Congo. Je me lève dans le monde comme étant l'esprit prophétique du monde. Alors, on a 5000 lelo. 2025 obéit à la voix du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Roger Baka, le 31, réveillons un programme spécial. La chaîne de télévision PES TV, vous avez toujours branché parce que beaucoup là. Nous avons un long programme. Même na pourquoi beaucoup l'andapé ba programme sous politique na butu beaucoup l'andapé ba mission sous mais to fungoli na mosala na nzambe po ete tobiete ya solo toki ko banda ko bonza réveillon na biso ya mokolo pe na maboko nzambe pour que année asikanenge tozo kotana bino bande ko balandi bozo mu pepe asika basango. Alors mon mboka Roger Baka so di mokolo le 31 un programme spécial réveillon to yambio yebisa biso makambo nini omoni na Congo o esengeli nzambe azela parce que ofungoli journée na biso na maboko nawo na yambonkola zokamwa. Est-ce que ça n'a moutouté qui peut parler à ma place? Nazoka mawa parce que moutaza ko intercéder perso sakolate. Au nom de tous les prophètes en République démocratique du Congo, certifié copie conforme à l'original Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Reconnaissez-moi. T'es bané le go. Et pas l'État, pas l'État pour l'État reconnaître copie certifiée, hôtel de ville ou bien place des agréés, documents. Alors, on n'a pas compris. Oracle de l'Éternel. Na combo ya basakolignon c'est à solo. Ya solo. Oyo baza reconnu copie conforme certifiée à l'original. Donc ba oyo basi identifier na Jésus na solo. Ya solo. Na zuma loba pe na sengi bango bo identifier ngai. Ah d'accord. OK. OK. Au nom de tous les évangélistes, les apôtres, les docteurs et les pasteurs, certifié copie conforme à l'original Jésus-Christ de Nazareth. En votre nom, je prends la parole. Nazo adressé un message à Mission Lelo. Dans 6 catégories à battre. À travers le chiffre 6, je sais qu'au 6e, il a qu'ici imperfection. Mais quand il y a imperfection à création, il y a une perfection Lelo. Congo, Nabao nyonso bazana nzala ya nouvelle vague politique. Bao bana nzala ya nouvelle vague spirituelle. Vague est capable de sauver Mboka ou la République démocratique du Congo et de sauver le monde. Place union Sobozali. Cherchez un interprète en français. Identifiez-moi. Particulièrement de Koflavien. Nabao nyonso bana posa ba mona Congo ya sika avec un cas. Bo localiser ngai bo identifier ngai. Nabao bazo sosola pe baza convaincu que le biko ya Congo et kouta kaka na effort humain ya ba congolais. Bao bazo ndima que le biko na Congo et kozala intervention miraculeuse ya Nzambe. À travers ya bato bazo ndimela Nzambe. Bao balingaka mboka Congo. Bao bazo ko incarner amour. Il y a le biko ya Jésus manifesté à la croix. Bo identifier nga une émission. Na bao baza en direct bazo landa. Oh badi ba comprendre destin ya Afrique. Nanzela République démocratique Congo. Na bao ba fani na nkuku. Ya musala ya malamu na misala ya mabe. Na bao nyonso ba moni lo lenga nini ba choli biso ba sakani na biso na bato. Na bao ba ningi ba sosola lelo nde na olubao.
sens politique ya tournant nde makambo ezolekana na Congo na dédié bino émission pe na sengi bino dans le nom puissant de Jésus l'Esprit suprême bo localiser nga bo identifier nga. Mon frère, to vandaki to sosoli to moni kolo tambusi biso ba nyokoli ba bomine esclavage ba ziba matière première ba kei kolo abimisi Mobutu. Kolo abimisi Mobutu. Kokongwendo wazabanga. Kasavu te Mobutu. Na bandi mbala moko na Mobutu. C'est l'esprit qui a commencé na moko. Na kozongela Lumumba na Kasavu Blasima. Bandeko, je vous le dis, na longoli babuku oyo na tie na se, na zwi babuku oyo na tie na se, na zwi loboko na nga mobali na tie likolo ya Biblia. Na 2 Pierre chapitre 1, verset 20-21. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, ça c'est l'influence et l'esprit n'a pas loba. Maréchal Mobutu, tu étais venu toi-même. Oya kolukanga na ndako. Batindi yo na ndoto na nga. Na moni yo vandi na kati ya salle, ba policier ba vandi. Ozotomboka. Osiliki tellement makasi ke bani ko simba batu na bilamba. Na ye na sima na yo na bi maréchal. Maréchal. Otomboka makasi boete. Otali ngai maréchal olobi. Ah, musakoli oza wana. Na longoli kanda nanga na zonyo vanda place na salaki. To renverser la loi spirituelle dans la période na yi. Basali na nzambe babungisi prêtrise, babungisi conscience. To kotisi renversement de loi spirituelle, maikari. To kotisi ekankar. To kotisi ba nzambe ya bapaya. To bungisi lobiko, to bineli moto. To kumisi moto, ole to kumisa nzambe. Kolo asilikaki. Azu message, atindeli ba officier supérieur de l'armée. Boyo kanga ba officier bolota bandoto Congo. Alobaka na bino boye, na obeta mboka na bino. Otindi message na basakoli, balobi, toyoka kite nkolo. Ndena boye, olobi bon, mbonge koki, na ina beta peuple. Biso base na nzambe tozala ba message. Ndeko Flavien, kolo a kotisi Musée Laurent Désiré Kabila. C'était parce que ayaki na lobi kwa ba Congolais, pona kolongola biso na kati ya kokangama, ya misala mabe tokotaki. Mais azu na katikati ya nzela ya musée, amemi pinisha na biso na kati. Eko beta biso. Musée aye na libération ya peuple. Mais musée aye pe na punition ya peuple na nzela na ye. Collaboration na bamboka bapaya o batindika ki. Lokola il fallait musée avant na bamboka Congo basolola. Comme on dit toujours, la révolution ne se fait jamais seule. Sinon tu auras le malheur de tout le monde. Nous accueillons. Punition Congo bandi. Mutako sayote. Souveraineté à Mboka Congo, ils ont raté. Ils ont décidé c'est comme ça. Tout côté punition. Et na kati ya régime ya punition wana. Kola lukeli biso personnage. Ya punition. Kola lukeli biso personnage. Ya discipline. Ngai baka na vanda kinanga. Na lobinkolo, ngai naza ko sepela na Joseph Kabila te. Kola lobi na ngabaka
lala la boutique nazo solo na yo na tia loboko na Biblia esprit des saintes écritures identifie-moi si je dis la vérité aye ko ebisanga na butuba ka toke na stade l'esprit de l'Éternel Dieu parle avec moi to comme na stade ebisinga talelo ko na ola kisa yo pona positionner yo bato bani banoki mamango na bia solo ndio bango wana na moni Joseph Kabila Kabange azana bato batelemi na ligne abitala eloko nini na osala na mboka na bino ndeko Flavien babeti siflo babeti lisasi likolo po bato bakima bato bakimi mbangu ba tourner natala nani a gagné Joseph Kabila Kabange et humilité babeti lisusu sifflet babandi mbangu ya mibale na lobi na ngana moni na stade Kabila Joseph Kabange aleki lisusu deuxième tour tango aleki na moni ye azui position pour la troisième tour na moni loboko ya munene outi likolo eye telemi liboso na ye elobeli ye boye moko balisusu ezate babotoli mutu asimaki munduki na mutu afulile poto kende atikali wana telemi mbala moko alubungongo elobi ya suka yango yo ngai nde mutu nabengaki yo ngai nde mutu natiaki yo na mboka wana pasi nanga na discipline bango me ngonge koki nena mema bango na balongwa na Egypte Kongo elongwa na Egypte lokola Israel alongwa na maboko ya Egypte na oloba na parabole akoya kososola sosola na inazongisa drapeau awa me bakoleka na désert abotoli na lukinda ko Flavien na vandisie na bon marché ah oui na lobina ndeko Flavien tala likambo na moni Laurent mwana Joseph akokoba lisusu te asoka bato sa kosama kelele akosala troisième mandat na esi bango bobongama ndeko Flavien yondo lobaka kendo ko bisa bango ke Kabila ko continuer lisusu te na ebi mokolo ngo to vandaka ndeko colonel Jacques akoma Jacques na boy ko tanga kombo leki colonel de surcroît ouais Moura de surcroît oui adaki chargé logistique ya ba Moura à l'époque na lo ba ya banga pété avant d'apasa na ba soldats zokayo na zo ebise yo ça c'est un témoignage vrai na bon marché na flambeau ngai mwana na moto le moindre unataka la course d'ailleurs exact na lamuki lobi na tongo na bimi na bengi ndeko moko aolandanga na ndako na bina lingina mona mokonza mboka naza na message ya koyebisa ah oui ndeko ana bisinga ya batokutana na Sosimate bao bayibi Sosimate pourquoi natangi kombo kena Sosimate na koti oleki Shoprite bao bayibi pourquoi na lakisi après Shoprite na pesi directeur mbote place Ozali moi natanga komoneza te na lobo makambo ya munene ya mboka na yebisi etala eloko nkola la kisingai mena butu lelo na moni mutu auti na Libye akoti na compte ya compagnie pétrolière kolo fongola lolemo na ngana luba mais azali Marines azana mission moko ala lisa mokonzi Kabila à l'époque azana kati ya Joseph Kabila Kabange Congo bo identifier ngai s'il vous plaît na monde ba esprit bo identifier nazalaka naza mboke ko zanga prophète te alobi na makambo lebeza grave zela na benga mutu moko abengi un proche ya Joseph en général azaki proche na sécurité batindi ngai na kei inde na koti ti na uya na kititi na se na kutani ne aza mokonzi me pasteur atuni ngo moni nini nabitale loko na moni nazalaki pe na mutu na bango moko alobi na nga zela lokolo lobi ka infiltrer koti azana manduki batinde ya ko éliminer après biso ya Kadhafi zela to vérifier to tikali to fandi vérification bangongeleki na vandi wana mutazongi ataringa atuninga oyebi bien oza sir ba informer ete abakambo lobi ça tombe exact sikoto sala nini na botika ngana zonga na intendance naza posa obondela
na bimi na zongi na kene tendance a autoriser nga lobi kende mais loko na sepela ki na mokonzi wana na bombi kombo habito fukama na lobi de to fukama parce que si cela dépend de la volonté de l'homme mokonzi otikate il faut le boko na monaki et ya tangu to bondeli nkola lobi na baka kende zo mabanga memelanga mabanga kende na suka ya Kinshasa na kote ya Bandundu na mimi 2 personnes na mwasi moko alobi nanga kamata Congo bomba yango kola na bomba Congo pona nabi fongola mabulu zwa libanga na libanga la kisa province kotisa ngai mwana na moto nake na sali eloko wana na kundi Congo na zamba mutu amona Congo azate mutu akosimba Congo asakana na ngwazate Congo ebombama na bimi alobi na kamata mai bondela tiana kati ya kopo tiango na kati ya plastique sambela soko silisi la muka tongo kende kote ya mbudi kitana se kuna na mai ya fleuve kendo sopa mayo loba maloba na tindio na kenda kuna na sala yango na sopa mai kangami Kongo ekangami Kabila sali premier mandat de premier tour deuxième mandat 2011 deuxième tour na 2017 2018 19 na bando monango nena zongi sima na se rappeler que na 2011 sanga baka na zotia Tshisekedi président oh ba ebinga to fanda ki to solola ki na ibisa ki bango na zotia Tshisekedi président après avoir ko kunda biloko wana na zongi nanga na fandi na lobi boye Mobutu alongoli biso na pouvoir o mpolo a permettre ki me akotisi na mupepe na ye na légèreté na ye atiki mi pepe koto Kabila c'est le président disciplinaire du Congo. Reconnaissez cet homme, il fut envoyé par l'Éternel. Vous n'allez pas changer les choses. Mais Tshisekedi c'est qui? Le président Félix Tshisekedi, c'est le président du désert du Congo. Engolobani. Engolobake, ah, on va Israël babimi la sous domination Égypte. On va se comprendre que Congo est sur la bisoté. Tangu tobimi. Ndeko muta kwa kolongo la Kabila na mboka zate. Tout kama kelele. Manuke zalaki. Makoke zalaki age na yepe zalaki. Mais le boko ya monaki yemoko. Nde sali ki alobi na tiki. Et na lobi au nom de l'Éternel Dieu Sabaoth, Adonai le maître de mon service. Bolongo la likanisi. Kabila kozonga kate. Akozonga kata diriger Congo. Pona nini? Pate nkolo abikisi ye, abikisi bana, abikisi famille na ye, na bitumba zalaki na ngona ba mindele ba doko luka balongola ye. Babo maye kola batelier. Akozonga kate poazo kisa bitumba wana. Na ba bazonga nango sentiment elengi ya kobima na pharaon boya na mai bolanda Israël akatisi déjà na kati ya mai. Bon ça l'attention Kabila kotika la yemo ko binoso bokende. Nzamba bomaka pharaon te poye mutatinda ki falona. Ndeko Flavien. Le président Félix Tshisekedi, c'est le président du désert du Congo. Il n'y a pas ça au Congolais. Na traversé à désert. Ah, ok. Azan a mission à faire traverser le Congolais période il y a désert. On est dans ma prophétie. Ozana kata prophétie. Génération Josué. Ah voilà. Parce que l'obit est le premier. Et ils ont mon côté. Le 1er janvier 2025, ils ont mon côté na bambula boyebaki. Oracle de l'Éternel. Bato bavani na mokonzamboka bayisa mokonzamboka. Baka l'esprit du Congo alobi. Alobi. Oza président du désert à Congo. Oza Moïse. Moïse à Congo. Mutu yaki kozwa kaba na Israël, pa bimisa bango na Égypte. Na komati na montagne ya Pisga à Telema. Amona Kana. Ma kotate. Na kende na yi. Ame ma peuple place à okine na bango. A kozwa biso na Égypte. Congo yo tolongwa ki mpifo na biso komena na mboka mususu. Ma kotsuka na ngomba ya Pisga. Na ngomba wana
kola azopesa ngolo amona Congo mais apesi pe mpifo atambola na biso mutu akosimba ya zate mutu akosala likambo aza te ye moko nde akomilongola na nzela na décision na ye moko. Oracle de l'Éternel. Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campèrent à Raphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dire: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Na kati na nzela désert bana ezali bazangi nini ma ya komela tokotambola na Mose mais na kati ya kotambola na Mose tokolela mai na kati ya kotambola na Mose tokotambola tokolela bilei. Donc Zalo doit vivre normal, passion doit vivre normal, souffrance doit vivre normal. Et ça passe une cola pour nous pour ngonga oyo. Et le peuple cherchera querelle. Lobby na tongo, tokokoma les premiers. Querelle et bande. Parce que l'esprit vient d'être ouvert. L'oracle est prononcé. Toute l'année 2025, le peuple cherchera querelle. Querelle pour Nanini. Parce que moi, c'est la mission. Vous voyez, il y a garde à Kamutu na Mokili. Il y a garde à Kamutu na fonction pour la mission Isati. Le jour où la mission termine, l'ombre de protection est longue. Moukolonza barabi ke musana no esuki awa. Protection ça qui nango est longue. Qu'on continue, c'est la mort physique précoce qui est devant. Et personne ne saura arrêter la main de Dieu. Oracle de l'Éternel. Yango kabetanga sa mission na épée arrêté wana. Mission na ye kokaki. Manduki. Armée. Basoda. Atiki nyoso. Bako servir yo sous nelo côté. Ceux qui ont forcé no yo kaka. Alors si je comprends bien, Kabila qui a renoncé à la candidat, il pouvait être comme Sassou, comme Mugabe, comme les autres, comme Kagame, mais a préféré, il était encore jeune, moins de 50 ans, à Tiki, à Yassali remise reprise, à Bima Yemon na Moutouk, à Tika Nyoson, Mapinga, Mosolo. Donc, à comprendre qui mission est. Reçois le mandat de protection où tu es, Joseph Kabila. Mais ne t'associe pas aux gens qui ont des pensées négatives contre le Congo. Dieu t'a déjà fait sortir de la poursuite occidentale. N'y retourne pas. Naboye. Moïse a mis biso. Akotambusa biso. Botana mutu na bino. Président Félix a la mission. Ya Congo yo aza. Asi abandaki yango tokene na ye. Vers Batan Asuka. Il y a mission, il y a yete, il y a mission. Ce qu'on a boyé, tangu Zambe akamati bana Israël, abimi na bangona, kati Égypte, ndeko na ngai kanga Flavien, bana Israël badimaki bango mon côté. Badimaki na batu moko na bango baramasi. Baramasi eza bato bazaki na Pharaon. Bazaki na président disciplinaire. Raïsa Lobakate, Raïsa silence na ezaki discipline à Congo pour réveiller conscience à génération à Congo. Nasuka eboka tatu na lobi. Na koki ko changer à Congolais. Parce que monsieur Zala qui réveiller la génération en termes d'éveil patriotique. Mais l'autre dérangeant qui nous est ezabi tumba ye moko na bozali samina ye. Azaki na hésitation ko loba makamsu ko sala makamsu. Pour être na bozali samina ye, ayeba ke za ne loko moko bazo douter nanga. Na tia makanisi nanga na ba Congolais na abimi na ko regretter bango moko ba Congolais oya compte azali na posa travers na bango basali mabe simbi mboka te basali lokote skoto comme na problème oyo ke toza na montagne ya Pisca eza dernière montagne oyo permetaka batu ba mona kana
montagne otozo telema sikoyo ya pisika komona yango changement de la constitution. Ah, place au baki génération Josué bakobima. Asali na Nzambe ba pasteur, mapinga, moni bitumba, omoni makila. De comment le bio évangéliste ou comment la prophétie on a ndenge. Est-ce qu'un kolo akoboya kopesa bisakoli po ba prophète bazolala? Bandela? Un kolo akoboya koloba bisakoli na mboka po ba prophète na balali pongi. Nzamba salaka na bato basu ba titrete. Archi prophète, archi évangéliste, archi apôtre, archi bishop. Kolo salaka na ba kombote, mais salaka na ba vase où est disponible. Le monde de tous. Osana. Et tant qu'on se va le monde de tous cette génération, ils ont gâté. Saint-Esprit, secoue les esprits. Ningi sa bango bana poto. Ba la bien telelo. Ba sentir mbela la bango ekoki. Ningi sa ha na Kinshasa. Ba esprit wane la muka spirituel et politique. Tala musala Josué génération basanango. Yambo. Génération Josué ezoya point même sikoyo peuple oyo azaki na désert alelaki mai. Alelaki lipa. Alelaki nini? Na mboka oyo akoswa lipa. Nde Congo yaka. Ah, ok. Na mboka akoswa mai aluka sute. Ya onkola lobi na bango Congo. Soki lobi na cotisation na mboka ona la kakio. Kobeta tolo tolo na motema na yo makasi na onde komisi biso Congo le loboy. Rappelle-toi bisika na uti na yo. Génération Josué, ils ont ensemble les prêtres spirituels. Bassin Nzambe au prix de leur sang. Au prix de leur vie. Ba hôtel ma ba Uganda, génération était mise à liboso. Si koyo yoka musala na bango. Boyo ka musala ba pesi bino Josué. Bino nde boko pacifier la nation. Bino nde boko réconcilier nation. Bino nde boko tia na Congo ezoya une nouvelle fondation nationale. Bino nde boko bimisa un nouveau leadership spirituel mais serviteur. L'introduction à l'obi boye ndeko Flavien. Moyibi eleki. Détournement eleki. Na annoncé bino mawana bino batu bozo yiba mbongo wa Congo. Mawana bino ezai 31 bozo piller Congo. Erbo ko katsa ke bo silisi kola ko piller bino. Ah, oracle de l'Éternel. Et sa génération oyo ko permettre Congo avec risolo à élection en vérité. Génération Josué. Bande onangai. Naningi quand même sikoyo naloba boye. Nkolo yo mtotina ngana kanga. Na fongoli maboko. O batu bayeba kite na bimisi. Pena tatoli na munoko na ngai. Congo. Telemisa mupepe na yo o esengela ko telemisa. Poete ba oyo bazo sakana na mboko yo. Baso sola ite. Mboko ezayo. Mon cher. Ngena moni kola zo lakisangai. Ba groupe misatu. Groupe ya Yambo eza groupe ba soda na manduki na moni bango. Ya mibale na moni ba politicien o ba gouverner biso. Groupe ya misatu na moni ba santu mbala ya Yambo na mona ba santu na Congo après débat pour soana ba trempe groupe Congo comme na 3 groupe. Sikoyo groupe ya ba chrétien ba lobité to ko solo na ba soda. Toto ko continuer la situation à des autres côtés. Mboke ningani. Et comme le quoi baso eza na capitaineté lokola mete abi ezate et comme lokola. Tangu ba asambelaka ba bela linkolo ba lobaka no solo na basoda mo konjo azaki na liboso basoda abangi alobi na kokoka su ko contrôler bangote. Parce que la minute oyo na moni ndati bango pe bazugu. Ya bokonzi. Alors pour na moko na kati na mino ba chrétien ake no sola bango likamba ko kama bande ko na ngai Mosai na Nzambe wana na mona ki na kati atelemi tango atelemi so ba soda on se ba beti maboko et pourtant mukonzi ba soda abatami pa bi ke mabeko ya wana tango ki makelela bimi atunye ba yambi abi obango nyoso bandimi otolobi etikala ki sikoyo bakende ko solola
na ba politique baza na kati ya biro mo bavandi ebele likambo ko kamwa bandeko na ngai bazo koma place ba politique bazo solola bakuti bango na ba français na ba belge esika basola batomboka ki yangwana na ba chrétien bino tozolinga tolongwa na maboko ya batoyo po tozongela nzambe na biso atambusa biso bandakala bino bozosola lisusu mpona periode oyo batomboka lisusu désordre ale bazongi ndeko 2025 tozokota nazo reconnaître les efforts combien louables ndongo lobi ya bakonzi mboka bazobunda baluka mai bazolunga batsa balampadaire bazoluka je reconnais et je le confirme que vous avez fait de votre mieux mais ce n'est plus le temps du mieux c'est le temps de la main puissante de Dieu en République démocratique du Congo. Maintenant il est temps zone ya monde est contre la turbulence 2025 monde est contre la turbulence monde entier est contre la turbulence et quand je projette le regard je dis même balinga ki ba longola Donald Trump avant banda musala liwe bongisa bangi pona ye nkolo na bilembo asali ke période wana akangi États-Unis les gendarmes mondial on peut pas ne les cater ba drapeau États-Unis aux armabeli batu bakana ki basala likambo moi va profiter de la circulation ça pour drapeau qui tinase septembre octobre ba ko mekabaluka bata soloka basala emabe gendarme mondial ko la télémissier na minute otoloba bande ko na France 2025 France a traversé zone ya souffrance nanu momonate bilobi ke bilile zotikala papa ngayo na telemi awa mabele ya Congo ezali awa obike ozoloba makambo tozokota 2025 toi les 31 ba archive zotikala les paroles s'envolent mais biso ba vidéo soki eza na mutu moko nkola permettre ye ayambanga na fin de l'année eza par hasard te ke tombe ndeko Flavien Risasi po yo sur solananga yo yebi lobeli nanga oyo ka ona loba na o salema nazongi pona koloba boye nazo senga sikoyo tu na 5 minutes parce que vous avez la cérémonie au sala nani na banda cérémonie nanga nazo senga boye montagne ya Pisga ese telemi na montagne to telemi Congo lokola kana eza so musika te bandeko botika kosala ba embriement le président Félix Tshisekedi quel que soit les raisons de nos pesa quelle que soit l'accusation de nos pesa la loi souveraine de l'Éternel est au-dessus des plans des hommes botika makelele botika komi tromper zamba bongisi que président Félix ako kisabitumba oyo este toke nango tito bunda totomboka nde totomboki nasuka nango soki boza prêté mokonzi akotika na ye akokende mutu akotindika ya kozala te il faut mission na ye sila bao bayokaka bayoka bamibongisa nde na boye nasengi na bapoliticien ya opposition mais tonandaki mwana mboka Martin Fayulu a réagir quand même par rapport à Mokonzamboka ba discours à Mokonzamboka na otali révision ya constitution to changement ya constitution après si position na base était bango ba ko partager avis on a été pona bango au lieu ko changer to ko modifier constitution Tshisekedi ne sengela longo na tia loboko likolo ya biblia na respecta ka Martin Fayulu mingi mobundi monene mukolo na lali na poko na moni Martin yeye moko lukanga na butu ndoto arabiyana la place nazo fanda nazo telo boko likola biblia nazo sama sekite na ye na chambre na kuti na sala fandi na kuti musique ya 1960 ezobeta na moni ye alati culotte respect pe limemia na yo ndeko Fayulu musako libaka ni mwendra zoloba kolo kata lolengo na ngala bimisa atuni ndeko Fayulu batu bavandi libanda kuna bazosa makambo yo vandi ande nya bisinga makambo ane yotala ngali sote na lobaka ngo avant l'élection botika ko tourmenter molimo mwana batu Fayulu nzamba sa récupérer Congo nzamba boko opposante
so tangi su kombo na koloba révision constitutionnelle to changement de constitution na bandeli boye tout que la période de mbilinga mbilinga. Voici les 3 étapes. Il y a effacement à tout un peuple. Voir Cheikh Anta Diop, un grand esprit de l'Afrique. Il y a Yambo, effacement intellectuel, effacement moral, enfin, effacement physique. Effacement intellectuel, c'est quand? C'est lorsque un peuple commence à comprendre qu'on lui a dit, par celui qui l'a nyokolié, Moutou nyokoli a bomi, papa na eba koko na ebisé, ouane l'autre côté. Peuple n'a pas ndimi l'autre côté. Net to fanda kiawa. Bala kisi biso na Congo ke, toi de l'autre côté, n'a pas politicien. N'a pas pasteur. Parce que fouka mena mundele babi boza la raison toi de l'autre côté. Boula kisa biso. Yami balé, effacement moral, et c'est salami na Congo. Na place parce que ça Congolais ke okoki kokoma histoire na yo yo mon côté. Fabi soto komela opo yo yebi l'autre côté. Bakamati RCD oazo représenter Rwanda. Bakamati MRC na collaboration na Uganda. Bakamati pouvoir résident en Afrique na Congo na RDC na Kinshasa soutenu par l'Europe et l'Amérique. Ba bengi ba expert étranger ba la kisi biso na effacement moral que Congo photo komela constitution. Sikoyo Congo la comme constitution na. Qu'est-ce qu'on comprend de Sikoyo Congo a comme constitutionnel. Et nyoloba, token de gauche, token de droite, l'Éternel va obliger le Congo à passer par les changements de la constitution. Makila Kosopana, ce sont des éléments de la destinée. On a répété au Malobala Lobaki. Mais moi, est-ce que vous avez se contredire dans l'émission à Liboso? Au moni, Tozo Kende, Milinga Milinga, génération Josué, Bassa Nazambe, Bayi politique, Mapinga, génération Asika. Congo Asika avec K. Et cause à la Mokambi Asika, tout na Mokambi Akala. Neboye, yo koti na confusion. Na lobaki na yo boye. Toi na nzela muso akoleka te. J'espère que tu te rappelles. Le on a mis c'est le montagne à Pisga. C'est un grand message. C'est le lieu où les enfants d'Israël vont se séparer d'avec Moïse. Mais personne ne touchera Moïse. Moïse partira lui-même. Oracle de l'Éternel. Personne ne fera du mal à Moïse. Moïse se décidera après avoir fini sa mission de partir. Il y a autant de choses qui a une intention à s'éterniser dans le pouvoir. Voilà ça, Bilobela Rabino n'a pas projection en tant qu'intellectuel. Mais vous ne participez pas dans le conseil secret de Dieu. Vous avez conclu dans l'oubli. Voilà. Montagne, on a bombé là, on a dit place, génération Josué, on a locaux, on a Moussala. Ah, les Tokota. Né en mosque na betelo lisolo na lobi awa. Montagne au côté de Congo comme na yango changement de constitution. Ngomba wana ndeko kabula biso. Voilà. Ngomba wana ndeko sala ke makile sopana mupepe ningana. Sur la carte ko ningana wana nde na pêche de CCA génération Josué. Voilà. 2025, reconnais-moi. Makamna lobi belé awa, si ce ne sont pas des choses que moi Baka j'ai vu, oracle de l'Éternel. Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Na ki li solo balobi na ngai. Ba moni na Addis Abeba. Na ebité ya solo to ya lokuta. Ba kambibi balé ya Congo bakutanaki. Ya kala. Ouais. Kabila na Moïse Katumbi. Bakutani libana mboka. Mokonzi Joseph Kabila Kabange, président pédagogique disciplinaire, tu as été choisi par la volonté de Dieu. Oui, Nandoto Langa 5 fois te sololi. Je sais ce que tu m'as dit dans la vision. 5 fois. Kabila, à mon 5 fois. Joseph Kabila Kabange. Kabange, Nazobandela. 5 fois. Abimelo Nandoto. Ayato solo la Nandoto, tu n'as un message, Batindi Aïbisanga. Oyaki mbala liboso to sololi na ninga ko solana ote motiki ninga message oyambala ya mibale oyaki yo moko te oyaki na esprit ba pasteur mibale ya mboko oyambala ya misatu ozwi ba dossier okenango oyambala ya suka na tundi yo mutuna ya président otozana ye opesa kinga yano oya yebi makambu ya bisa qualité
Keba na loboko na commentaire. Oracle de l'Éternel, je vais prier. Trop, c'est trop peuple à souffrir. Congo. Ah, kolo nazo mona na Congo bana deza ba komi na suki ya pembe. O telema mu kolonini po kateli kambo. O telema mu kolonini nkolo ba papa. Basili Valère na monsieur abana po mbongo ezate. O telema mu kolonini. Est commission yabata soloka bali akabatu ba sacrifier batu. Est wana opesa ki bisoto opesa ki bisote. So opesa ki biso telema. Congo nyoko ami 2025 to sakola. J'en appelle aux esprits des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Identifiez-moi, je vais parler au nom du Congo. Avant au nom du Congo, dernier mandat Félix Tshilombo a une mission Zamba Pessie, Joseph Kabila a une mission Zamba Pessie. Ce qu'on a étape, Yasuka, Yakokota na Kanan. Nani Yakokota, na Kanan wana, nani Yakokamba. Et qu'on a la Kabila, et qu'on a la Tshisekedi, et qu'on a la Moutouasika. Après montagne à constitution. Après Pisga. Pisca. Batibako Kamba, comme on a bango, génération Josué. Voilà. Nana koza la Moutou. Génération Josué. Et l'ignorant baboye. Tokolo ngana régime ya Moutou, terme ya terme wa Moutou. Tokolo ngana place au Moutou, donc je suis la voix populaire. Désert au Tokoti, Kobo Sanangote, et Kosangisa Bisson et le Lobamoko. Mukonga Rokanana Swahili. Swahili Royokanana Mungala, Mungala Rokanana Muluba, Muluba Mukongo. Parce que la carte désert, c'est l'assemblée du peuple qui parle. Autrement dit, pouvoir et zonga, peuple azonga la pouvoir ou ya perdaki. Mais tous les Ghana, mon peuple a changé. Nanya Kokamba. Génération Josué. Quand la génération, alors, est-ce que Kabila dans la génération Josué tu sais que dans la génération Josué Ngana monité. Fayulu. Na monité. Katumbi. Na monité. Délice Sanga. Namoni était. Oh, dans les sous. Mukwege. Namoni était. Frank Diongo. Namoni. Nataki ba candidat président. Mosakoli alo baka makambo pour se pesa bino. Ça va tomber mal. Mais le fait que namoni était et la question que yo zate ngana lobinga yondo monité. Mais motongo azali. Siko na ina sa musala nkola. Voilà, il nous reste 7 minutes. Tout le monde est Bible, tout le monde est Mabélé, tout le monde est sachet. Éternel Dieu des armées, Dieu de mes ancêtres, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ngayo na musalo pesa kingai. Na memeli yo Mabélé ya Congo, yangoyo. Na fongoli esika to kangaki Congo na kati ya Zamba mwa na zonga na moneza te kolo botisi makase ebele sika wana na zoeba soute place salamaki mais na yeli yo Mabélé ya Congo libérez Congo, libérez ma province, libérez kolo libérez ngai go sakoli na yo na sengi yo bolimbisi pe na bi fongola Congo na Esaïe 60 mukolo bengi ngolobi. Lève-toi, sois éclairé, Baka, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Au nom de la vérité qui est la Bible. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom des vivants et des morts. Maréchal, identifie-moi. Kassavubu, identifie-moi. Lumumba, personne ne peut vous évoquer comme ça. Je vous dis, dans le royaume d'esprit, identifiez-moi aujourd'hui. Je demande à tous ceux qui sont morts, au nom de la liberté de la République démocratique du Congo, pour lesquels plusieurs sont allés en exil. Les exilés du Congo, réjouissez-vous, car votre temps arrive. Au nom de Kim Pamvita, brille vive, du Panda Zolu. Simon Kimbangu, prophète du grand Dieu.
2025 arrive. Revenez, revenez. Défendez la cause du pays pour lequel vous êtes morts. En cause de tout ce que je déclare, dans le nom de Jésus. Lumumba, tu as été le sacrifice du Congo. Au nom de Haïdine Abala, au nom de 4 messagers, au nom de tous les serviteurs de Dieu qui croient à un Congo nouveau, voilà ce que je déclare. Na monde ya basali na Nzambe. Ya solo na ya mabe. Congo, mabele na yo. Et supporter te bateaux baso comploter bibliquement contre la nation de la RDC. Fongola, per le kota bango nyonso na 2025. Moi, Sanza, omoni pasi ba Congolais nenge salami. Ba moka nyonso, ezala Amérique. Ezala Europe, on va se comploter avec Batuoyo, Banyati Mabele na yo. Comme la bango tutu, Fongwama, Pezoa bango nyonso na 2025 pour que préparer génération Josué. Na pas ya ba politicien, ezala bazo diriger, na ezala ba baza l'opposition. Oyo nyonso anyataki yo. Mabele Congo, milobela ko, bono zo vanda kimya boye. Fongoma, Zouaba politicien, est-ce la opposition, est-ce la pouvoir, oh, on va comploter contre la République démocratique du Congo. Moi, prophète, si cité par Dieu, oh Jésus-Christ, identifie-moi, reconnais-moi. Et reconnais-moi comme serviteur. Ainsi, je déclare. Tokoti. Nous t'avons massé ma Jésus, c'est un colo. Na sengi na lokomoko. Bah babanga kayo, bah basaila kayo, oh yo bengi génération Josué, tombola ma fils de lumière, 2025, et c'est la période na bango. Mais na bah babanga côté na basaila nzambe basimbi magie, bah côté na cabane juif, basimbi judaïsme pour tromper peuple, il y a nation prophétique. Bah ne kanka, bah na Inde, basimbi solo kolo. Na fongoli 2025, mou pepe essoufflé, et koti sabango na mabele, pour que bandi make yo, aux Nzambe, et que mboko yo, tebi Nzambe mosusuti. Ndena boye na ko conclure nanga. 2025, identifie-moi. Souffle le vent de la montagne de Pisga. La moussa la poto, ba oyo poto ninyo kanga, bozonga, ba kotonga mboka na bino. Souffle kolo na bana mibali na ba monde nyonso tozo sala ba oyo bazala kati ya plan prophétique ya Congo la Moussa Bango, privilège ou pas privilège des hommes, la Moussa Bango sikoyo mi pepe 4 esirifi ya Congo ya nord ya sud ya est na ouest Congo bosangana na bengi bino viens yaka. Ces paroles vont courir avec rapidité pour l'église. À ceux qui font le mal, repentez-vous, Dieu ne pardonnera pas. Saint-Esprit, na belali esprit wa to sakaba sakolina ba prophète. Ya basai na nzambe nyonso ya Congo balelaka ensemble avec moi. Téléma à partir du 1er janvier 2025. Tobi mana 2025 était le 31, Malobo Kokisamate. Na kombo na Yesu. J'ai ainsi déclaré. Restez bénis vous qui croyez à ce Congo. Restez bénis vous qui ne complotez pas contre le Congo. Restez bénis vous qui n'êtes pas des fanatiques derrière les hommes. Il est temps que le Congo n'ait plus de représentants. Je te place, toi Jésus, comme le représentant du Congo. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois ce que je dis. J'ai atteint la mission que tu m'avais confiée. Merci de m'avoir fortement influencé. Dorénavant, tolela lisusuté, lokola mboka ezanga basakoli. Tolela lisusuté, lokola mboka ezanga nkita. Tolela lisusuté, lokola mboka o ezanga na bato sengeli bazala ba Josué. Oh Rwanda! Rwanda, je t'invoque comme un nom. Tu connaîtras la déchéance. Tu connaîtras.
bakoboya yo na bapuissance nyonso anoyo tozokota bakosoutenir yo te na telemeli mupepe na nyonso ya soutien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ngai mwana na moto comme nazaki identifié nazongi nyonso na maboko na yo nazoke na ndaku nanga lokola moto na kolala na ndaku nanga lokola moto na kotambola na nzela lokola bato mais na sengi eloko moko yo kotikala moto te kokisa maloba ona 2025 au nom de Jésus-Christ. Mabele ya Congo zwa ba nyonso basakani na yo babundisi mais telemisa pe pambola ba nyonso bazobunda pona Congo kende liboso au nom de Jésus. Tous les enfants de Dieu qui ont suivi cette émission pour me vous joindre à moi, dites tout simplement à l'exemple de Neko Flavien. Amen. Amen. Voilà. Alors, tozongi na plateau de corriger ba complètement mouké. Réalisation et sengi bisoto continuer moi mouké parce que il y a une question mosusu il y a ba téléspectateurs et sengi là qui te répondre. Motuna ezali boye de corriger baka parce qu'on constatait pratiquement 60 minutes to participer pratiquement on dirait na mateya qui na émission. Question. Lelo oye na mabele. Batu balandio osali incantation. Otangi ba wei, otangi ba oyo bakufa ba politique, basali na nzambe, otangi ba kimpa vita, ba kimbangu, ba Lumumba et on s'adressait na Lumumba. Olobeli Mobutu, bandeko nyonso ba komona wa. Est-ce que tukoki ko banda? Poto yeba. Pona nini o invoquer bango moto na moto photo nezo bima. Oyebisa biso baye ko sala nini na mateya ya le 31 oyo lobi Congo et continue na mabele ya sika na kombo ya sika bien que tourbillon et kozala bilinga et kozala kasi moto yoso okota kanate génération Josué okota kana na bandi question na ngai eki molai mabele oyo tina yango nini bato nyonso ba défiler na mabele réalisation l'exhibition moko message na ezali nini na message no alelo to banda mabele na yambo bato muso bakoloba yendenge ni musali na nzamba azokotanga koma basimoki ngamba kufa bato bakufa bakipa vite bato bazo défiler azotanga bakomona bango pona ndi baza ba wei et pesa meli muto akufa mbala moko après quoi vient le jugement na ebisi bango batangela ngai mukanda ya 2 Timothée chapitre 4 le verset 1 je t'en conjure devant Dieu invisible et devant Jésus-Christ invisible azate tout cas dans le Saint-Esprit qui doit juger les vivants et les morts dans la bengi jugement on a salia ya batu bana bomoi na batu bakufa pour na mabele oyo Dieu prit l'homme de la poussière de la terre kolo azoki biso awa mabelo eza ko identifier congolais nyonso anyata kango ayibaka akotika mongo ni banda congolais nyonso anyata kango na moya sola kisa batu kialinga Congo mais na buto azoteka Congo mabelo sola kisa congolais nyonso oyo basanganaka na moi balobi toyiba opposant ne bakolaboraka na mindele pona koteka Congo lokola papier bazoyokana tokopesa bino parti tel donc distraction aussi fini la distraction donc bazoza la opposant na moi bana mindele fini la distraction bamusu bakufa brusquement na AVC. Ah bon? Ouais, bolali bolamu ki boki akufi na sapongi. Pana ni na bengi ba wey. To mona ba révélation monsieur Bima atanga ba élection ba candidat musu ba ko bima to mona so ba chaise roulante ti to kene ba pona mito mona mutu mote. Ngai na zakuna te na lobi ka boy. Un passé à monene. Ngai na lobi ka boy. Na ganga kana mboka. To bongama maladi moko zo ya ko kanga be ecclesia. Maladi moko zo ya na mukile ko kanga be ecclesia. Bao ba yebi vidéo ba kino kotala. Eza normal batu ba douter po eloko nyonso ko sala. Batu nyonso ba kondima yote. Même on a sali batu nyonso ba kondima te. Na sala ngote pona so approbation ya batu. Na sala ngote pona se perisa batu. Na sala ngo ça fait pratiquement une semaine que je suis préparé à faire cet acte. Oyambanga na be mission. Monsieur aussi de Kagolobi aux en retard ou bien que monsieur ça na telle heure. Yo nangana na comité liboso. Yo comment il liboso na. Tout na avant. Ngana yaki avant. Une heure avant oui. Tout na réalisateur na la tainde. Le roi mutama aza mutumwa pamba na mboka. Yango na leki na ina kotiti ya mutamoni ngazati. Diplôme no asutoki ali. O ela teli nanga
nalataki ndenge nzambe atindaki ndenge molimo alingaki ainfluence nga oyo nalati yango nde awa pour une émission malamu. Donc bato na beleli à l'exemple de Kimbangu. Alors Kimbangu, photo Kimbangu. Simon, on invoqué pour Simon alobaki boye mundela za mabete na religion ya mundele ndeza mabe mawana bawe bakamati bakisi baina ngwa boko sala esute nyoso wando sala bande showe kaka ndoki nyoso auti Cameroun ndoki nyoso auti Côte d'Ivoire ndoki nyoso auti Nigeria so za na mboko za na olobawa bima ukangi mabele za ukangama siko ba tu na me Roger Baka azanani yo zanani pokang mabele batu na nde batu yo ozanani bango batu na ngai te balalaka na butu bakendaka bapumbwaka na mai bapumbwaka na zamba bapumbwaka na mupepe bapumbwaka na belema nyonso ya nature botu na mipepe wana na zanani matindi mutalo balikambo na ngati na ko mais bao ba kolanda yo na ba réseaux sociaux balando na ba poto po na minute yo okolanda ma ozona na ma partout na ba téléphone na bato ba komitu mais Roger Baka zanani exactement Roger Baka simple évangéliste mais awa tomoni ont invoqué comme prophète aux Zamba a suscité. Au moment au changer casquette comme prophète. Mais quand Luka le 31 décembre 2024 na Ngongo Toloba tambola ba chaîne belé mutu moko sakoli pour na 2025 na mboka telemi mosakoli na Afrique so moni ebenganga les gens sont en train de rêver pour c'est pourquoi j'ai été envoyé de ma prophète balali na lobi na yo na l'ecclésia basangani ba osambela na mutu atelemi aloba pona mboka na ye pa pona monde na ero na betoli soro toza mukie makasi nkola pona biso te sebelete bino banani basakoli o mokili ya monde ya kindoki na monde ya nzambe ba ancêtre nawe bakoko na biso ya bonzambe mbala liboso na zo informer yo basanganaki tamso bozo rêver pouvoir coutumier et sangana qui déjà un pouvoir spirituel positif. Pour une fois balobi, pe balobi te to sangana. Ya turoyo. Biso nyonso to se soumettre na mukano ya Nzambe. Ndeko la bimisi génération Josué. Yoso ngoy banganga na zanga na mutu pamba. Na zaki lobi simple interprète ya film nigérien oyebi na zaki ko traduire ba film. Yoso ngoy banga sondenge nini. Siko zana ni ndeko. Interprète ya ba film wana. Le évangéliste. Yoka interprète ba film wana. Ye wana ndia komaki animateur bondora na TV. Après animation, ye wana ndia komaki pesuku ko sala ba cérémonie ko tia na TV. Oyo bengi kala mito bia za patron chaîne de télévision mutwana. Mais maintenant l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a désigné par onction pour faire cette activité et je vous signale. Tika na ko banga pona ngai. Tika na ko kasusi pona ngai. Nako kufa ti nako vivre ti na 120 ans rassasié des années misu nango ko kufa te makolo naza témoin ya génération between so ko bi anglais que ndotuna je suis le témoin de la génération between. Alors on a l'impression que Roger Bakarati casquette Moussoussou. Une autre question, est-ce que tu as été contacté, visité par Félix Chilombo ou bien première dame ou bien sa famille, parce que apparemment message n'a autant on le Félix Chilombo azali envoyé par Dieu pour accomplir sa mission à Gosuka na désert pour sa mission à désert, sa mission à désert Yanzala, mais à Gosuka na ngomba obingi ya pisga mission na aussi là à kota kanate à komona kana siko eloko mabeza na mboko ezani des fois on marche à contre courant de la volonté de Dieu. Il y a un problème dans la Congo ezani ni tozo bunda na bapaya mais to bunda pe biso moko